Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kilikolo na nyonso, ngana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kilikolo na nyonso, Yahweh anajali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kisatana na nyonso, Yahweh ana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kisatana na nyonso, Yahweh ana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekomela seko. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekomela seko. Oh, délivrance yo eu tina yo, Yesu nanga ekomela. Oh, poete ojali Nzambe, ole kisatana nangu ya Yahweh anajali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kisatana nangu ya Yahweh anajali kogumba mela yo, lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo ojali Nzambe, ole kisatana na nyonso, Yahweh anajali kogumba mela yo, lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo ojali Nzambe, ole kisatana nangu ya Yahweh anajali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Tozo kumisa Nzambe tata, Nzambe oyo abateli biso journée mobimba banda tongo tina pokwa oyo Nzambe oyo apesi biso souffle de vie. Tolingaki tozala compté parmi des morts, tolingaki tozala ke tosi tokoma mikuwa utakala, mais azali kobatela yo na ngai tala mbula wana oyo komi ebele bakoma nango te, ndeko na ngai tozo kumisa ye. Na pokwa lelo monsantu le roi de rois, le Dieu qui vit éternellement en toi, il y a ni changement ni ombre de variation. Soki obateli te mobateli akobatela sepamba, obateli ngai banda tongo tina mama oyo nazali na souffle de vie ebele tolamukaki na bango na tongo e bakomiti na pokwa oyo te. Nzambe na ngai na leki bango te, ngai naza meilleur te loko koleka bango, mais ezali ngolu na yo likolo na ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants. Manifestons notre gratitude envers notre Dieu pour son amour. Son amour est infini. Yangonde abateli yo ndekonanga baoyo bakufi wana na malade, baoyo bazana basoin palliatif, baoyo bazali na bakoma na miniti oyo yo leki bango te, ngana leki bango te, ezali ngolu na Nzambe. Reconnaissons que azali Nzambe
azali kobatela biso kanisa uta le 1er janvier tim kolo lelo tala ndenge azali kobatela abateli libota na yo tozokumisa ye papa soki na yo te na linga nazala na bomo te ebele tomonaki na bango le 1er janvier me bakomiti lelo te nzambe na ngai na kumisi yo obateli mpe libota na nga obateli bana na nga bondela mpona mwasi na yo abateli mwasi na yo abateli mobali na yo ndeko na nga kumisa ye atandeko oyo ozalaki éprouvé kumisa nzambe ke non nyonso eutaka epai na ye tozokumisa ye reconnaissant que il est notre Dieu azali nzambe yende mobateli malamu bien-aimé dans le Seigneur sasa hivi tobandi kotika reste ya tango etika lepete tosilisa mbula na maboko na ye papa batela ya ndeko na ngai tozobondela Seigneur natiki reste ya tango oyo ngai elongo na famille na ngai elongo na peuple oyo opesi ngai na kamba nzambe tata batela biso pour permettre tes malades comme les biso, pour permettre que l'accident comme les biso, pour permettre que koufa comme les biso, pour permettre que l'ikama songole comme les biso. Non Seigneur, qu'aucun malheur ne nous arrive. Seigneur, protège-nous, garde-nous. Parce que aujourd'hui nzambe totie le motema bobeli paye na yo yonde mo bateli malam alléluia batela papa batela ibota na ngai mobima nzambe tata batela Alléluia, nzambe tata batela pe batu nyonso na vandi bango na quartier oyo batu nyonso na vandi bango na balabala oyo batela bango ya pona kondima na yo ebikisa batu ebele batela batu oyo na vandi bango na immeuble oyo na balabala wana me bondela batela tina ba oyo ya village ba ya famille na yo ba oyo kuto yebi ba kombote na Saint-Esprit yebi bango nyonso apali bota na ngai tribu na ngai pays d'origine na ngai batela bete jali nzambe. Alléluia. Zobondela nzamba abatela bandeko kuna pena na est ya Congo place que baye ko imposer guerre na Congo batela population nyonso batela basoda nyonso ozali kuna na fond nzambe tata batela bango batela président ya mboka batela bakonzi nyonso nzambe tata toute autorité vient de toi Seigneur mabele wana ezali mabele yonde mutu pesa ba congolais babo basenga yo kosenga te kala bakomi ko ya koboma bango kaka pona mabele batela mabele wana prière na yo esala musala yango de sengele te to fongola ba prière na biso esala kaka limité te au nom de Jésus toujours bon de l'ensemble batela pe ba frères et sœurs dans le Seigneur ba chrétiens nyonso dans le monde entier Seigneur batela bango basali ensemble ya solo batela bango bana ensemble ya solo batela bango et ensemble batela ba église na biso nyonso dans le monde entier bomba biso papa bomba biso nzambe tata couvre-nous Seigneur notre Dieu par ton sang précieux a été monde ya ténèbres et mon abisoté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu allez commis qui tu allez bosser en Zambé, tu allez kosenga man en Zambé, di colonabiso, n'importe lelo. Seigneur, pardonne. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Seigneur, accueille-nous. Alléluia, papa. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, pardonne-moi. Bénion sur Nassali, repêcher le compte des désobéissances, nanga, ba manquement, nanga, ba erreur, nanga, ba faiblesse, nanga, papa, limbisa. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est écrit que il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Yango nzambe langa justifier bananga, justifier libota langa mobimba, limbisa bango nzambe grâce na yo, eza likolo bananga grâce na yo, gracier famille nanga mobimba papa. Et Seigneur, n'est-il pas écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, avant la paix sur famille, nanga, au gracier bango, au nom puissant de Jésus, à part de Seigneur notre Dieu, justification na yo, au justifié biso, n'importe quoi les lots. Ça c'est bien aimé, toujours invoquer le sang précieux, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Makila o, apa na meli makila o, na meli si famille nanga mubiba, bana nanga makila o, et purifier biso, na basur nyonso, yanzo tope ya molimo, makila oyo tobele puissance ya makila et couvrir biso et couvrir bandako na biso et couvrir activité na biso na sopi makila na yo na ministère oyo nzambe et na télévision oyo na ba réseaux sociaux na nga nyonso na ndako na nga na bana na nga bisika nyonso bana na nga bazali kolala kotambola makila nyonso bakolia komela et la couvert ya makila ya prière ya makila ko bossa na yango atamuke te invokaka toujours makila na banzela nyonso to kotambola nyonso to kolia komela et la purifier
Alléluia. Et mettons le Seigneur, non seulement la puissance, il y a aussi la victoire dans le sang. Victoire, tatule longa, na odonso, webaki ko kate, na ane oyo, na tangu etikale oyo, tozo tatule, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, likolo Satan, likolo beshek nyonso na vie nanga, na tozo tatule, elonga makila, na poko alelo, elonga makila, est-ce que mtoko, akoko prier nangai, elongo na poko alelo, et monte dans la prière, tozo tatule, elonga na bana, et elonga dans toutes les circonstances de ma vie, et elonga dans toutes mes entreprises, elonga, Seigneur notre Dieu, nandako oyo, na ministère oyo, elonga, yo pe bonde la si, nandako na yo pe na vie na yo, tatule elonga, na bana na yo, hallelujah, na bana na nga na tatule elonga, munguna longa bana na ngai te, munguna longa ngai te, elonga makila, Biblia elobi ete na likolo, balonga ki pona tina makila oyo échanger te, papa, na tatule elonga, au nom puissant de Jésus, na tatule elonga na poko alelo, na ndako oyo, na butu alelo, dans tous les domaines de ma vie, na nyonso, na famille nanga, na tatule elonga ya Yesu Masia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, na tatule elonga, et papa, na démarche na zali kosala, ya bondela, na santé, na yo tatule elonga, na finance, na tatule elonga, dans tous les domaines de ma vie, papa, elonga, et à la partage nanga, elonga, la victoire, et à la partage nanga, au nom puissant de Jésus. Et mais tous allez couvrir ça, c'est pour moi de moussant tout dans Zambie, à télé misabiso, na prière, à salabiso, ba flamme de feu. Alléluia, Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salabiso, flamme de feu, na ministère, na télévision, na bande de cognos, salabango, ba flamme de feu, na banana biso, ba topé la moto, na prière. Seigneur, allume le feu de la prière, na katia, ministère, na moutudion, soit salikoya, zalaki malemba na prière, Seigneur, azo moto la prière. Na kati ya ministère oyo apa pelisa moto na bandako na biso nyonso topela moto kati na biso tozala moto pona prière moto pona Nzambe. Alléluia. Alléluia. Exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alléluia, papa. Télémisa biso, tout téléma la prière, tout les matés, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, centre ensemble, Kambanga. Alléluia. Alléluia. Activez la faim et la soif de Dieu, Katnanga. Nakoma, les passionnés de Dieu. Nazala, un combattant spirituel, un guerrier. Alléluia. Pélisa moto Katnanga. Au nom de Jésus. Doit contrôler la vie, Nanga Mobimba. Doit contrôler le ministère. Doit contrôler le peuple. Zambé, je contrôle la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Notre commission, papa, pour la grâce accordée, biso na poko alléluia. Et tu as que se présenter le bosonayo. Alléluia. Nyonso du début jusqu'à la fin, nous sentons ensemble na poko alléluia. On doit contrôler nyonso ensemble tata. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Dans le ministère, oh, kaka Yesu na Yesu. Aya mutu akosa yote na binzambe nzambe mutu akosa yote na ba brochure mutu akosa yote na ba tradition na coutume wana banzambe mindele toza banzambe bazai belete soki bongo mabele tozaka mabele moko likolo moko toza na banzambe boni tozaka na nzambe kaka ye moko kangama kaka na Yesu pesa motema na yo epa na Yesu yango de na ministère toko mata toko kita toko kende gauche droite Yesu kaka le royaume de cieux kaka ya apela moto kangama yango tozala sima na yo te yaka tango nyonso pokwa nyonso tozali awa ete topelisa moto tolala na kimia au nom puissant de Jésus-Christ ndeko na ngai yango ndeko zanga te invité pe ba ndeko mosusu ete tokoma une grande armée pour notre Dieu ba famille na yo ata pour tozamba tu même ba famille na yo bazali. Alléluia. Pesa bango invitation était au ko déplacer te kaka na ndako na yo connexion na yo na ka place au vendeli wana to banda ko pelisa moto ndeko na ngai soki ke na no sabonate ndeko na ngai sabone na yo pona ko appuyer musala o like pe bo sala ba commentaire ndeko na ngai pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ozali na adresse moko ya malamu ndeko na ngai yango nde
et na micro ya poko lelo ezali Mote Philippe nazali attention ezali mbala na ya liboso kombo na Philippe nazali wana ete biso to landa la doctrine fondamentale ndeko nanga yango ndi avant tosisa ndeko nanga na tosisite tokotanga maloba na Nzambe otanga maloba na Nzambe pe tokokota na prière agressive ya pokwa to agressa ka pe bango ete toza na temps moko difficile yango ezosenga ete tomatisa niveau ya prière volume ya prière na yo c'est augmenter yango susu po ete tomona munene na Nzambe soki nano sabone na yo na pokwa lelo ndeko nanga mpona koappuye mosala oyo ndeko nanga yango nde sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur tokomi na ntango ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tango ebelemi ete toyoka liloba na Nzambe liloba na bomoi liloba oesala oezali komonana na oezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur na pokwa lelo kozala distraité ezali tango ete toyoka la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde zalaka na Bible na yo na yebisi yo ke nazali koya pokwa nyonso ko exhorter yo ete okoma na bolingo na Nzambe bolingo ya liloba na Nzambe ete soki olingi liloba na Nzambe olingi Nzambe ye moko soki oboyi liloba na Nzambe oboyi Nzambe. Eh bien-aimé dans le Seigneur yango nde nazali kozongela yo tango nyonso ete le Seigneur s'indigne azali komona ke non peuple na ye ezali akokufa ete bazali na connaissance te connaissance alobi te ke mpona prière et la connaissance est précédée prière. Bien-aimé dans le Seigneur yango de na pokwa lelo et kozala distraité est-ce que vous en a Bible na yo place ozali bien-aimé dans le Seigneur peut-être otanga elongo na ngai maloba na Nzambe na mukanda ya Osée chapitre 4 verset 6 yango de kolo alobi ke soki yo oboyi liloba na Nzambe akoboya yo pe akorejete yo akorejete na banana yo bananga ni basali eloko moko te pona kolakisa ke foi na yo ezali ko dépendre kaka na yo moko te foi na yo ezali ko dépendre na bato ebele sengeli babika na mutu na yo mais bazali ko bika te pona ni pona ignorance na yo bima na kati ya ignorance po ete bana na yo pe bapambolama ete Seigneur a rejeté bango te. Et imagine-toi que quand tes enfants sont rejetés, à combien plus forte raison, ba cousin, ba neveu, ba to ya famille, ya musika, de kolanga, yango de kangaman ensemble, peut être, au monde a été, makambo échangé, yango a le baki sous na Josué était, et beaucoup, et le moté na monoko, bien aimé dans le Seigneur, il y a du succès dans la parole de Dieu, dans l'apprentissage de la parole de Dieu, et bien aimé dans le Seigneur, non seulement il y a koyoka, mais ya kochango pe na misala na mutu nyonso azali koyeko mutu nyonso azali kochango na misala mutu nyonso azali kolanda liloba na Nzambe et succès ezali bien aimé dans le Seigneur mais tala ba vie na biso ndenge ezali ya succès te ezali kaka ba réussite kaka mike ka ozwi mukanda ozbali ozaka na ndaku moko ma voiture yango nde succès non bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur kangama na Nzambe okomona ete na liloba na Nzambe okomona ete likolo ekofungwama loboko na Nzambe ekosala minene Bible le bisus na biso ete avec Dieu nous ferons des exploits et avec sa parole nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien aimé dans le Seigneur ceux qui osali na Nzambe osali kotambola na Nzambe opesa bombo la réunion soit pas Jésus Masia osali ko se focaliser sur Jésus. Si tu t'es focalisé sur les choses du ciel, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, yaya okomona été et okosala ba succès okosala ba exploit makambo ekokende liboso succès o bato bazali ko kende ko luka na banganga na ba charlatan na ba occultiste yango yo epai ya Nzambe na à travers sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, je n'invente rien. Okotanga mona mukanda Josué chapitre 1 verset 8. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Et na pokwa lelo tokotanga maloba moko ezali très important et peut-être ba état spirituel na biso bien aimé dans le Seigneur état spirituel na biso ezali lo lenge kani bien aimé dans le Seigneur yango ndeto fongo la mato na biso toyoka
tokotanga mukanda ya Ésaïe chapitre 42 verset 22. Ésaïe 42 verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Encore une fois, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Bien-aimés dans le Seigneur, awa ezali état spirituel et yamutu nyonso yango de mutuna na biso pona nini esengeli ete tous à la délivrer. Nous avons besoin de la délivrance. Zala na posa ya délivrance et surtout ce que zomona ke makambo na vie na yo ezali kobonga te, bien aimé dans le Seigneur. Et ça vous allez komona ke osalabo ezo simbate, osalabo ezo simbate place ke batu bazo facilement, mais yo ezo facilement te. Donc il y a quelque chose sur le plan spirituel yango ndetoye na pokwa lelo onatina délivrance ya bombo na biso. Pourquoi nous avons besoin de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur? Ça là c'est état spirituel yango va décrire yango awa na mukanda ya Ésaïe ototi kotanga chapitre 42 verset 22. Alobi ke batwana bazandenge nini, c'est un peuple d'abord pillé, diable a kota na bombo na biso a pilla nyonso a dépouillé. Donc wana kutu kopiye a piller, mais na oyo ya mike oetikali aye abotoli yango alongoli yango de maboko. Bien aimé dans le Seigneur, bato tous bazali ko vivre vie ya misère, ya souffrance, bato tous bazali ko vivre vie solo ya pauvreté, otomona bato tous bazali ko vivre ete mabote ezalité, mabale ezalité, ozali komona que souffrance sur souffrance etala yangonde d'une manière générale na ba pays Afrique nyonso diable a tellement na ba mboka na apia. Et sur le plan spirituel esengeli ete non seulement na bongo na biso esengeli to luka pe délivrance ya bana na biso, to luka délivrance ya mabala, esengeli to luka délivrance ya finance na biso, esengeli to luka délivrance ya ba santé na biso, esengeli to luka délivrance il y a nyonso bien aimé dans le Seigneur. Ezala ya ba mboka mobimba yango de zomona ke batonso bakiparate ko bondela pona mboka bazali concentré ka ba prière égocentrique. Non bien aimé dans le Seigneur na poko lelo na yekete na yebisa mutumoko ke tobima na ba prière wana limité et de konanga e fana yo ezali ko dépendre pour e pandanano e pa ina yo de konanga pe na bana na yo na famille na yo na libala na yo et na santé na yo. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur na vie de prière na yo de bamso sur diable apia bango vie de prière et comme la bango lourd bakamba sambe comme la bango lourd, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Okomona ete okoye bango ndenge nini tala ndenge kaka okotaka ba prière tala kutu ndenge o priaka okokaka te okutu po ete tozokamba yo mais zoa prière ya yo moko soki ozala 10 minutes tout le monde eliko lobake diable asa pia alobake na famille o mutu akobondela aza te mutu akote aza te. Bien aimé dans le Seigneur otelemi ke okomi intercesseur okomi kobondela chaque jour yebake non o déclencher guerre wana yango nde esengeli to déclencher yango. Na pourquoi lelo tozolobela pona tina ya état spirituel ya mutu pona nini yango nde esengeli mutu nyonso alata kanda na ba condition oza nango wana na ba mieto toza nango bato nso bakomaka ye makambo ya mabala yango kutu nalingi na ngai te mabala lelo libala ebebi lobi bien aimé dans le Seigneur elingi koloba yango nde bapia yo libala ete okokobala te na famille yo tolobake mutu akobala te yo zobala ndenge nini. Bien aimé dans le surtout na ba oyo babala obukalo wana yango nde bitumba etanso soki ke ekotele pa na yo te bakoteli mobala yango ke omoni kutu makambo akomi kosala yo banko moko
ozo comprendre te bien-aimé dans le Seigneur. Il faut te lukango dans la prière. Il faut te kota na prière. Yango de awa na zina yebisibino ke atozali koya ete tokoma ba combattant. Tozoko combattre nini, toko combattre le diable, toko combattre ni, toko combattre la situation ma be ozali kati na bongo ina biso bien-aimé dans le Seigneur. Nalobi ke un peuple pillé et dépouillé. Yango de sur le plan spirituel toza bongo. Yango zomona ke talana na ba continua yo bien-aimé dans le Seigneur. Pona koyeba ke toza pillé, pona koyeba ke toza dépouillé, talana na ba continua ozana combien? Piyango kontango kutu ezalaka ekonetaka kaka le haut et le bas ekomi 5000 ekiti 5000 nyonso wana kutu ndenge ekosila oyeba kutu te ya pillé et dépouillé bien-aimé dans le Seigneur. Yango okomona ete makambo ekendeke liboso te esimba ozosala musala bien-aimé dans le Seigneur 10 ans yango na musala sala na bilan ya 10 ans na yo musala ozana nini bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce qui bilan na yo ezali bien, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais na ye na pokwa lelo pona koyebisa mutu wana ndeko wana oyo keno oyeba eta na yo lolenge ezali omona bamsusu ezali ka malade okomi kaka lelo malade lobi malade na ye peut ko révolutionner mutu moko na pokwa lelo ke opo ya situation wana luka délivrance na yo bien-aimé dans le Seigneur. Okomona ke tansu libala obanda ki bien ekomi kaka ba problème ya soki toyebaki makambo ya boye avant ndeko nanga mbala mingi elingaki ekufa te bien-aimé dans le Seigneur. Balobi ke on les a tous enchaînés dans des cavernes. Na lo boako yo état spirituel ezali ke okangama basinga balia yo balien ezali ba chaîne ezali mais non seulement on a enchaîné mais babwaki yo na lo boako moyen kutu obima ezate oza okangama na basinga ozali na ba chaîne na lo boako place ozali wana okobima ndenge nini ndeko nanga yango de ba situation ezali ba réalité spirituelle oke okoki ko minimiser yango te bien-aimé dans le Seigneur. Plonger dans des cachots, babwaki na loboko wana pe na cachot pe na cachot wana eza place moko ke ezali impossible obima po ete ezalaka na ba cachot ezali eza na ba porte eza lokola prison ezali ba porte minene ezali na ba soda bakengela kango ezali ozali lisusu na ba chaîne okangama na ba chaîne lokola petelo na kati ya boloko bien-aimé dans le Seigneur. Na yete ke na lengisa yo te na pokwa lelo mais na yebisa yo ke luka ya ete ozwa délivrance na yo opesa motema epai na Yesu Masia bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont été mis au pillage. Bazongeli sous pillage. Balobi nano pillé, dépouillé, pillage ye lisusu ke bakoya kutu ata na prison wana place ozali na kasho wana bapille yo na ba prison ndenge ezalaka ke na biloko ke ya ba prisonnier ya kolia wana olingo olia boyale omoni mutu moko ya pomba ya makasi abimi ke yo olia nini babotoli yo lisusu bapille yo lisusu na ba biloko wana yango nde ozomona ke oza na prison oza na ba difficulté ekomi kaka ke non oza ata na 10 euro boy oza na 100 euro ke non 100 euro oyo nakoma ata na suka sanza omona ke pona pillage ezani omona ke mama na bino aza grave na minute otikala kaka na 100 wana okokanga motema ou bien okotindela mama bamema ye na hôpital bien-aimé dans le Seigneur. Natinda kaka 100 natinda ta 80 natikala ta na 20 bamema mama na biso na hôpital bien-aimé dans pillage yango wana bien-aimé dans le Seigneur. Mais moto aza na pillage te komona ke ozana moi 10 000 na yo 20 000 na yo soki olingo longola 20 olongola 100 euros okosentir yango te bien-aimé dans le Seigneur. Mais problème ya monene ezali ke malgré nyonso wana et personne qui les délivre batu nyonso wana mutu ako délivrer bango azate ya amen awa biso tozali na Yesu Masia bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus qui peut te délivrer yango de mais il faut luka yango il faut nano d'abord il faut prendre connaissance il y a situation na yo dépouillé et personne qui disent
restitue. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et mon côté, yangonde tango bango basala kabiso bongo, tango ezali bongo, bazo kanisa ete mutu mon côté akoki ko délivrer biso. Mutu mon côté akoki ko kango la biso. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toko zongo la maloba ezali et d'une façon générale nako zongo lango en détail. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'état spirituel, biso tozanango, yango wana bien-aimé dans le Seigneur, yango apôtre Paul alobi boye, alobi que car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, mais aye komituna, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Yango bien-aimé dans le Seigneur, yango nde ozoyokake alingi asala malam azali ko sala ngote alingi ko sala malam alingi azo sala kaka mabe oyo azolinga ya yango nde il faut zala na souci wana ya état na biso na pokwa lelo pona ni toye ete toye bananu état oyo biso tozali na kati ya ba chaîne, toza na kati ya mignololo na lobwaku na ba kasho ya diable enfermé peut-être makambo ebongate peut-être esimbate yango nde mutu nyonso oza na souci ya délivrance bien-aimé dans le Seigneur. Nani ayoko kango la biso mtuna ezali été yano ezali été c'est Jésus-Christ qui peut nous délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, tolingi tokota na prière manini toko retenir na pokwa lelo ke tozaki batumoko ke tokangama tozaki piller dépouiller yango nde enchaîné et babwaki biso na ba caverne na ba kasho mais mutu akoloba azate mutu akoloba ke ba restituer li koloba ko zongisa oyo nyonso kanza yiba biso. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ aye kokufa pona biso ko ete biso tozwa makasi wana na Luc chapitre 10 verset 19 alobi boye. Solution yango ndeko nanga alobi ke voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ya puissance, pouvoir epesemelio ete totambola likolo ya banyoka ya bankoto totambola likolo ya puissance nyonso ya ténèbres ete to briser balien nyonso wana eto belela ipa na nzambe ke diable a restitué oyo nyonso ayiba biso esengo bayiba biso mabala bayiba biso mayele bayiba biso misolo yaya makamso bayiba biso libala yango nde ozovivre na pasi na kati ya libala ke navanda kaka mpo na bana mpo na nini po plaisir ya libala eza lisusu te bien-aimé po basi bayiba biso yango tala état spirituel oyo moto aza nango yango wana yango soki oprendre conscience na état spirituel na yo yango nde okoyeba kobunda bien. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci na pourquoi lelo piti olobeli biso. Merci parce que tu nous aimes tant Seigneur. Alléluia. Merci au Père. Alléluia, que ta parole habite en moi, Seigneur, abondamment. Tozobondela na pourquoi lelo tobandiko bondela. Alléluia, Papa. Merci pour la dilobana yo. Que ta parole habite en moi dans toute sa richesse. Alléluia, pédissa moto katinanga, cher Saint-Esprit. Exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Pour que je puisse combattre. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Tala eta motu azaka nango sur le plan spirituel makambo na zoloba ezali ya molimo okomona ngo na misute na miso okomona nde sitala situation na yo ndenge tozabo nani kutu azake no azata na 50,000 ya mbongo ke eza na compte pona kolasa ke diable apia a dépouillé biso. Allons, la nyonso bien-aimé dans le Seigneur otozana ngwana yango te nzambe alinga monde la yote na ba mietu wana te na situation wana te na célibat wana te bayiba yo nini bien-aimé dans le Seigneur to komisina nous nzambe. Merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour la grâce au accordé biso, pour la grâce au zaliko accordé biso pourquoi nyonso to ya na présence na yo pour na koyoka ni lobana yo. Alléluia. Tozo kumisaye bien-aimé dans le Seigneur. Merci Ezalingolu. Ba dépouiller bango ba pia bango vie de prière yango de omone. Pour aller à chaque jour, aller à 2 jours bo azoko kate. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Tara, bien aimé dans le Seigneur. Encore une fois, Zeranano, Oyokan témoignage, avant de continuer. Mais avant qui kolanda témoignage moko, yande komoko na église moko, ba église kende sango et bana. Nde komoko banda ki ko prier na église wana. Mais na église wana zokande ne tata mwasina bango na mboka grand chor. Aya balobi ke mwana wana azobebisa makambo na biso bako batala na ba jumelle na bango batala balobi ke non mwana wana azobebisa biso makambo siko tokosala ndenge ni batinda mutu ya kotinda bien aimé dans le Seigneur zalaka mahele na église wazaki wana ekomi ke yena diacre esimbaka te balobi ke église wana na bango kuna balobi ke église wana ezali église ya moto poto zoye il faut kaka to bimisa yeka na église wana bakotela diacre akoma kaka lingaka frère wana ti ata mokete te amoni ke non oyo eleki akimi église akomi ndako akomi ke non na église akende ke suste akomi ba prière akobondela kaka na ndako akomi ba prière kutu elemba bien aimé dans le Seigneur yango nde baya basala ye nini balongola ye nyonso azalaki nango mosala ekufi makambo ekufi même kolomoko mobali ya tante na bango wana akufi na mboka na mwa mike atikalaki aketi na mboka asali matanga nyonso bien aimé dans le Seigneur. Mais na matanga wana tante na bango ya pandisi mwana ngai na ndimaki te ke oko ya kosala ngai makambo ya boye makambo tosala balobi tante bosala ngai likambo te hayabandi ko raconter bien aimé dans le Seigneur balongola na présence ya Nzambe bon Nzambe sila bien aimé dans le Seigneur tozala mayele tala ndenge munguna adepuyaka bien aimé dans le Seigneur alongoli na place ya malamu ete bakomi kolalisa ye pongi yango nde tanke ozali kotelema te na bapriere ya boye na baculte ya boye ya poko nyonso po ete otelema wana nde ezali pillage ya monde ya ténèbres bien-aimé dans le Seigneur notre Dieu tomitiki na maboko na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur na poko alelo Seigneur utilise-moi Seigneur, alléluia. Bakopie yo na makambo ya prière okobanda ozala mutuka ya ba raison dans la ligne na kota prière na bongisi nanu bana te po eza pokwa kutu nanu na lembeli nanu bana te yaya soki ke obandi kosala yango ke ozosala yango programme lole ezomona yaya barapporter bazalaka bazosalela yo rapport wana likolo nyonso lobi ke non ou bien nakosala oyo boye ti avant prière mais après culte naye kocontinue boye yaya mais bato tokomaka baexplication pillage. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tomitiki na maboko na Nzambe, cher Saint-Esprit, utilise-moi. Alléluia, tobandi kobondela, tokotina prière. Seigneur, ko permettre te, mungu na appuyer nga, mais c'est quoi problème ezali ete, parce que ba prière biso, oza na kasho, oza yango nde oza prisonnier nini okosala eloko moko te ozosala kaka vie ya ba prisonnier. Alléluia. Papa toyepai na yo na poko alléluia. Apôtre Paul alobi qui me délivrera, c'est toi qui peux nous délivrer. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Na ba situation wana soki okoti na autodélivrance te bien-aimé dans le Seigneur. Makambo na yo ekotikala na yo kaka bongo ndeko na nga. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali sur le plan spirituel. Comment on a dit que on dirait que tozali koya kosala aventure, mais ce que tozali koya na motema na yo mobimba. Ce qui pensa que ozala ka pensa ya Nzambe, ya ndenge tozo bon de la boy. Et okoya ko se rendre compte que bambule koya que non aussi au komi pensa que oza ferme, ozo komi inébranlable. Yango ndebe exercice tozala ngo poko nyonso toko bon de la na poko alelo avec le verset biblique et toko tanga maloba na Nzambe en même temps toujours prier namukanda il y a Jérémie chapitre 1 verset 9 na 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Seigneur akendeki et pas Jérémie alobiki Bible lobiki a tomboli loboko na ye et a touché monoko na ye habite nazotia maloba na ngai kati na yo yango nde Père de gloire botinyo sazo bondela na poko ale Père touché monoko na nga amunoko
ekoma ya kotonga bato te monoko ya kofinga te ya makambo mabe te. Alléluia papa nafongoli monoko na nga tondisa yango na maloba na yo yaya po ete olonga. Il faut maloba na nzambe evanda kati na yo. Il faut ainsi dit l'Éternel evanda kati na yo. Il faut il est écrit evanda kati na yo. Père de gloire au nom puissant de Jésus, touche ma bouche, remplis-la de ta parole. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, okoki kobonde lango pe pona mobali na yo pona mwasi na yo ke na bana ke Seigneur touche minoko ya bana nanga tondisa yango na liloba na yo. Okomana ke mwana azana no mukebo emer akomi ko paza liloba na nza Jésus akenda ko impressionner na temple à 12 ans. Alléluia. Ya poete soki liloba na nza be vandi. Yango de eloko diable abanga yango na yango tozo bondela. Bien-aimé dans le Seigneur, Père de gloire, monoko papa tondi sango maloba ya nate ya peuple na yo maloba ya na évangéliser yo bondela nini ozo nango posa pona loba na nzambe vana po okoma affermi. Alléluia. Bondela bien-aimé dans le Seigneur papa maloba na yo te na évangéliser na prêcher na enseigner peuple na yo. Alléluia. Maloba na yo nzambe tata. Alléluia. Evanda kati na nga maloba na yo evanda kati na fongoli monoko na poko alelo olenge otushaki monoko ya Jérémie lelo Jérémie azate na Jérémie ya lelo touché monoko na nga todisango na maloba na yo. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi na verset 10 Biblia et le Bible alobi regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que d'abord Seigneur établis-moi na peuple eux ya bondele tes zamba établir yo na libota na yo na foyer na yo na bana na yo na famille na yo na quartier wana Seigneur établis-moi na ndako yo na quartier oyo. Alléluia papa na libota oyo na botani. Alléluia papa établis-moi papa Seigneur na ba réseaux sociaux na nga. Alléluia na télévision na nga. Alléluia papa établis-moi Seigneur établis-moi yango de bengamaka pour prier avec le verset biblique. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Papa, établis-moi. Na balabala na quartier na musala nanga. Alléluia, papa. Établis-moi, Seigneur. Na mokili nyonso papa. Établis-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Na église na bino. Alléluia. Que yondo za na autorité. Papa, na autorité na quartier na autorité na famille nanga. Chor mon côté. Na pouvoir likolo nanga. Occultiste de mon côté. Démon mon côté. Esprit maléfique de mon côté. Établis-moi, Seigneur, sur Satan. Établis-moi sur le démon et les esprits maléfiques. Alléluia, papa nazala likolo na bango na konza bango na nyata bango na écraser bango au nom puissant de Jésus. Na quartier papa na bana nanga établis mes enfants oh Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Mais na pourquoi de l'eau toko souka place à lever pour que tu arraches et que tu abattes. Alléluia. Yango de toko arracher ni ba œuvre nyonso ya ba semence nyonso ya diable kati na bombo na yo. Banda ko arracher yango. Banda ko pikola yango. Banda ko abattre yango ko buka yango. Au nom de Jésus. Ko détruire yango. Au nom de Jésus. Œuvre nyonso diable banda na vie na yo moko na nous bien-aimé dans le Seigneur. Œuvre nyonso alléluia. Ba semence nyonso ya famille au nom de Jésus. Ba nyonso ya famille to pikoli yango. Eliko lo baketo pikola yango na ba racine nango. Ya okomona ke ozalaka na kanda wana ezali uti na famille. Yango de pikola semence ya kanda, pikola semence ya pité, pikola semence wana ya makama be nyonso evanda kati na yo. Alléluia. Oh non, semence wana ya motema moto pikola yango. Au nom puissant de Jésus. Ya soki to bongi na nzambe wana nde kokende na combat spirituel na elonga. Au nom de Jésus. Nini ya mabe ezali kati na yo. Ya ete to pikoli nyonso ezali na ma conscience na biso ba mosusu ezali ke envoûtement. Diable ya akosa envoûtement na conscience na yo yango de otomboka pamba yango de ondimaka faute te yango de pikola yango semence wana ya ba makanisi mabe au nom de Jésus. Alléluia. Semence wana ya ba porno ba semence wana semence nini ezali kati na bombo na yo. Pikola yango bien-aimé dans le Seigneur. Picoli yango au nom puissant de Jésus. Et semence sous ce kokozala ya pauvreté. Alléluia bien-aimé. Semence ya
ya célibat forcé, oh, ya kotula, pikola yango, semence nini, alléluia, ya banyongo, pikola yango, bien-aimé dans le Seigneur, semence nyonso, ya bandoto mabe, to pikoli yango, na poko alelo, yango detina auto, délivrance yango yango, deko nanga soki kozo misala boye, tango nyonso, yango de okokoma, réellement libre, bien-aimé to pikoli, hey, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, to abattre yango, et ko abattre bon la c'était ba battre ba c'était ne ba kati yango kata nyonso au nom de Jésus, nyonso ya mabe, o ezali ko empêcher nga ete kene vivre la gloire de Dieu te, et na kwesi yango, na kwesi na abattre yango au nom de Jésus, mais na keti na misisa nango na pikoli ti na misisa au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Nyonso ezali kosa ya ba malchance, ya ba malédiction nyonso, ya maloba nyonso baloba tokwesi yango, ya ba contrat nyonso basala na ba famille, alléluia, tokwesi yango na pokwa lelo, ba clause nyonso basala na ba famille, alléluia, ya maloba nyonso topikoli yango, tobuki yango, ete maloba oyo baloba ke bokobala te, o bana basi babala, eba mibali babala te, yokwesa yango, ou bien ba mibali babala, mais bana basi babala te, tokwesi yango, to annuler yango, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, faute de temps bien-aimé dans le Seigneur, tokobanda koyaboye, ete tobonde la tango nyonso, tobandi kotika, butu na biso, na mamboko na nzambe, alléluia bien-aimé, tina ya délivrance yango ana, butu o na mamboko na yo, alléluia, Père de gloire, tozo piko la paix, tozali ko déraciner pe bandoto mabe, ya ba femme de nuit, ya ba mari de nuit, ya ba koshema to piko ni ba koshema. Au nom de Jésus-Christ, au milieu de ce banga banga, au nom de Jésus, alléluia, picola, picola, semence nyonso ya mabe kati na ndako na yo, yango de temps sous bayaka, poete semence moko boye atiraka bango, ba point de contact nyonso ezali kati na ndako na ngai na battre yango na buki yango au nom de Jésus, na kwesi yango au nom de Jésus. Makila Yesu, recouvrir ndako oyo, recouvrir biso, Seigneur sécurisé, ba demeure na biso, na pokwa lelo. Abatola la pongi akimia, alléluia, Seigneur notre Dieu, na profond sommeil nabiso, yaka, le bel abiso, Père de gloire, de mon ankembo na yo pété, jali zambe, de mon amonene na yo papa, alléluia papa, alléluia, annonce non de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, makila na yo na porte, ya moko la moko, na lento ya ndako, ya moko la moko papa, au nom de Jésus, érige un mur infranchissable. Oh, que monde a ténèbres, que franchir, te pour y détruire biso. Papa, yo te mutoloba que mon côté a ko perturber pongi na biso. Alléluia, pongi à mon côté ça la perturber na butu alléluia. Au nom de Jésus, attaque nyon sur butu to repousser yango au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, frappé ba yine na biso d'aveuglement na butu alléluia, ba mon na biso te, ba mon na bana na ngai te, ba mon na famille na ngai te, ba mon na libota o te papa. Au nom de Jésus, que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance, grâce en Zambé Fuluka, au nom de Jésus, grâce en Zambé, alléluia, faveur en Zambé, au nom de Jésus, alléluia, que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin et pour la vie et pour la piété, que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce soir au nom puissant de Jésus. Mission ensemble localiser ma difficulté, ma problème, que toutes les chaînes tombent dans ta vie au nom de Jésus. Yo zali kobela na pokwa lelo le boko nzambe biki sayo au nom de Jésus. Yo yaki ozanga kimia ensemble pesa mela yo sengo ensemble et pesa mela yo au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tokoya ko zongela susu va verser notre temps afin que toi ya ko réclamer au nom ce monde de ténèbres et il va biso zonga. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour notre grâce à cause de biso na poko alelo. To kala liboso na yo. Na pa to c'est les prières au nom kila na Jésus Christ. Kimia na yo nzambe za na biso pesa ka biso makasi. Poko nyonso to akokuta na mungu na prier biso vie de prière te papa molende la biso ya ba iba yo molende poko mama emba ya ba pia yo yango de toboyi au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur.
acclamons, il est là, il est avec nous ce soir, il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le roi des rois, des seigneurs de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Bénémontons le Seigneur. Pourquoi nyonso kozangate mayam kolamisatu ezalaka pona bana na biso pona libala pe pona mambota kozangate ndeko na ngai ya kaka et pourquoi nyonso to bondela invité pe bande konsus mais kozana nous précéder tozoana nous 2-3 minutes toyoka ba communiquer na biso pourquoi nyonso tozalaka awa ko bondela nzambe liboso ya kokende kolala nangonga 21h bo invité pe bande konsus ete bayako rejoindre biso to bondela ete tolala nakimia tongo ya kobanda dimanche, lundi et vendredi, on a dit tout à culte matinal, nangonga 6h, heure à Paris, RP à Bruxelles, mais ya samedi, na dimanche, on a dit tout à la pesa boutou, donc na 5h30, yango yaka été to bondela toluka elongi dans Zambé. Mon colonioso ya dimanche, nangonga 18h, tout à la na programme na biso, ya parole de Dieu yango de yaka ete oyekola liloba na nzambe somba biblia na yo ezala na carnet na yo po ete okoma disciple po ete makambo mingi nzambe azali koyanola biso te mpo ozali nano disciple te akoyanola yo ndenge nini condition ya liboso aller fête de toutes les nations des disciples mais yo okoma disciple ata jour moko te yango nde nzambe moya akonte yo eza te ndeko na nga. Et Moukolo, il y a samedi, nangonga 18h, nous avons plus ou moins 20 minutes seulement. Il y a quoi intercéder pour la Kimia, il y a Congo, il y a été tout le monde là, peut inviter, peut bande comme sous. Ceux qui n'ont pas s'abonner dans nos têtes, des konangai, au s'abonner, peut vraiment activer la cloche, il y a notification, peut être aux à la notifier en temps réel. Ceux qui o activa yango te yango tant makambo ezali koleka malgré que vous allez abonner ma YouTube ako notifier yo te ako yebisa yo te que non batie short moko kuna ou bien direct moko ezali kuna ou bien batie son moko kuna non bako notifier yo te bo activer yango ezali très important. Ko s'abonner ezali gratuit ba s'abonner à kambala moko mais ce que yebite tout na ndeko ayebi a laksayo maintenant vous allez ko na ba culte net bo eloko ya liboso ezali ete bo aimer vidéo pour ete YouTube a monake bozali ete atinda ngope et pas baton susu bo partager pe na ba réseaux sociaux na bino pe bo le belango pe na baton susu na monoko afin que et tokoma une grande armée ndekonanga okotala na description okuta ba coordonnées na biso nyonso pe ba programme ndenge pe tozolo baboye tokoma ngo kuna ete otalango ndekonanga pe okokuta ba coordonnées na biso bancaire ezali wana tozana numéro ya compte bancaire pe tozali na numéro ya PayPal mais ce qui que ba moyen mibale wana ezali te yo moko bengi biso otuni biso ndenge nini okoko sala ata ndenge tozali boye en direct otali na droite ya vidéo na yo symbole wana ya dollar soki o activer o cliquer likolo nango okokota bakotandelo ba montant ete okoki kopesa yango même en direct kaka ndenge tozali boye. Toujours pour na kosunga musala na nzambe tala na se ya vidéo na yo na rubrique moko ezali wana bakomi rejoindre soki o activer yango soki o cliquer likolo nango okokota kuna okuta 3 groupes tosali groupe ya ba partenaire ba volontaire ezali par mois ezali ya liboso ezali 2,99 €, ya mibale ezali 6,99 €, ya misatu ezali 9,99 €. Oponi moko wana ete
o banda ko soutenir musala na Nzambe tala bato ya mokili ndenge babengaka yango assurance basala o assurance ya ndako assurance ya mutuka assurance vie assurance pe spirituelle ezali sala assurance na Nzambe yango ezalaka ke en cas ya problème likolo pe ekanisi mais ozosunga musala na Nzambe te. Tant tokomi wana tokomi na suka ya kiti na biso tokutani mokolo alobi susu na pokwa butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.